ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonsoir, bonjour. Ezo dépendre na Ernini ozolanda dépêche émission na bino et la cabine d'information à temps réel. Dépêche oyo eza présenté na nga moko Mishonoka, aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Dépêche elekaka na ASTV Média. Soki nano s'abonner te s'abonner po olandaka ba information à temps réel oyo na bino na émission na bino dépêche ya ba actualité. Tokofungola dépêche na biso José Makila Soumanda à répondre Augustin Kabuya na ba message oyo Augustin Kabuya asalaki contre Joseph Kabila. Oh, Joseph Kabila abimi mboka na katimini na ndenge ya kokima. Joseph Kabila ye mutu aza koalimante ba M23 bananga. José Makila avandi kimia te atelemeli Augustin Kabuya. Ayebisi Augustin Kabuya yokoki koloba na Joseph Kabila te parce que pouvoir oyo bozali nango soko oza kodondwa soko oza lelo Augustin Kabuya po Joseph Kabila apesaki bino pouvoir. Abakisi lisusu ke Joseph Kabila malgré asalaki oyo asalaki kasi atikaki mboka na kimia. Ingratitude ezali malamu te. Ayebisi Kabuya avant akoloba makambo boye il fallait abalola langue na ye to lèvre na ye ata 10 fois mpona kolobela Joseph Kabila. Bokolanda video ya José Makila Soumanda atake penza Kabuya na ndenge moko. En tout cas naza na commentaire mingi ya kotia te. Biso na bino tokolanda José Makila Soumanda na video na ye. Bokolanda video ya mama Olive Lembe kuna na este ya mama Olive Lembe asololaki na ba déplacé de guerre. Kasi likambo kokamba mama Olive ayebisi ba déplacé de guerre ke basambela nzambe makasi baprie Yesu Masiya makasi po ete mobali na ye Joseph Kabila Kabange oyo babengaka rais R moko Shina Rambo azonga lisusu na bokonzi. Alobi bosambela parce que boza konyokama na bintempérie, boza konyokama kokima bitumba, boprie Joseph Kabila zonga parce que Félix Tshisekedi azali kokoka te. Alobi ke Joseph Kabila azali don ya nzambe, don moko naturel oyo nzambe atinda na Congo. Wana ezali ba propos ya mama Olive Lembe. Bokolande na video alobi na Swahili, kasi makambo alobi na Swahili yango na interpréter yango awa na Lingala. Mais biso atake ba patriote bana mboka tokobakisa boye na limite ke Joseph Kabila na nzela ya mobeko likonzi to constitution. Joseph Kabila akoki kozonga lisusu na pouvoir parce que constitution eza kopermettre ye te azonga na pouvoir à moins ke bazala ba agenda caché na bango oyo baza koprepare oyo kozongisa Joseph Kabila na pouvoir. Bokolanda video wana kasi biso tondimi te mobeko likonzi soko okokisi te mandat okomi sénateur ya vie okoki kozonga lisusu na pouvoir te. Koma mama Olive Lembe alobake batu basambela peuple est asambela Joseph Kabila azonga na pouvoir. C'est que bazali na ba agenda caché na bango. Bokolanda ye ndenge alobi télévision ezali radio te o ezali dépêche toyelaka bino ba information à temps réel. Likambo ya kokamwa toyebisaki bino guerre na Rwindi, guerre oyo na Rwindi oyo ezalaki komande na Shiko. Bitumba ebundaki makasi na dépêche eleki FARDC arécupéraki baparti ebele ya Rwindi. Kasi likambo kokama MONUSCO azalaki pembe na FARDC. MONUSCO akimi Rwindi atiki ba maison préfabriquée. MONUSCO atiki ba arme lourde ba mituka na ye. MONUSCO akimi atiki yango na Rwindi. Est-ce que kokima wana eza kokima stratégique atikeli ba rebelle ba arme lourde wana ba mituka na ye na ba maison préfabriquée parce que batunaki MONUSCO bino bokimi Rwindi botiki Rwindi ebongo minduki na bino. MONUSCO alobaki ke bango batiki Rwindi kasi bakendeki na minduki na bango batikaki eloko moko te. Likambo kokama video ezali radio te na dépêche lelo ata réel. Bokomona MONUSCO ndenge atiki ba arme lourde atiki mituka na ye ba maison préfabriquée. Mais biso toyebi na guerre soki bolingi bosala déplacement biloko mosusu oyo bokoki komema te. Bokoki kobombarde mituka bobombarde ba maison préfabriquée
pardon bombarder ba arme lourd pourtant binemi bakoya bakuta biloko nyonso eza bombardé parce que moye bokende nango eza te mais comment MONUSCO akimi azwi temps ya kobombarde te biso tokoyebisaka Jean-Pierre Bemba ke okendeki na Goma kopekisa peuple ya Kivu marché contre MONUSCO mais biso peuple congolais toyebi ke MONUSCO azalaka ne complice azali ne kofournir baarme contre ba M23 MONUSCO azalaka contre biso kasi Jean-Pierre Bemba alobaki MONUSCO azali kobunda dans nsima ya FARDC mais biso ti lelo tozali na doute il faut lakisa biso bepreuve biso toyeli Jean-Pierre Bemba bepreuve ministre ya défense bepreuve yango oyo amona ndenge MONUSCO atiki mituka baarme akimi na depesha lelo nanga azokontinue kaka kodevie gouvernement ya Kinshasa bokomona nanga azali kotambola na marché kuna na este na marché ya Ruchuru azali kotambola ne calmement aza kopona bambisi aza kosolola na population na wenze mpona kolakisa ke azali na ye libre ke gouvernement azali kosala eloko moko te wana ezali defi yango tozosenga gouvernement il faut stopper cette histoire il faut kostopper histoire ya barébellion oyo parce que ezali konuire na population ezali kofaire souffrir population nakokomante mingi te tokolanda nanga ndenge azali kosomba bambisi na marché ya Ruchuru na depesha lelo ata réel oyo epesaka bino batualité buka lelo lamba lelo lia lelo Ngobila marqué mandat na esili Ngobila aye na message très fort mpona Zandu alobi Zandu esili Zandu eza sophistiqué ekozala bacaméra soki plus de 300 caméra soki 200 caméra kasi moyibi akoyiba na Zandu te kasi eloko akokama moni Ngobila alobi ke banani bakogere Zandu moni Ngobila alobi Zandu ekozala gere na gouvernement te alobi bato bakogere Zandu alors nalingi kokomante te naloba banani bakogere Zandu na commentaire na ngai biso na bino tolanda Ngobila mbaka ndenge alobi banani oyo bakogere Zandu tokolanda ye na video na dépêche ya lelo balobaka zela mokomboso azanga mokila kasi oyo tozelaki mokomboso abimi mokila président Félix Tshisekedi auti konome premier ministre mbala liboso na mboka Congo banome premier ministre ya mwasi azali mpe mutu ya bakongo kombo na ye Judith Tuluka ye nde akosimba commandement ya engumba Congo démocratique kasi topesi ye kaka ba bonne chance est-ce que akokoka parce que oyo autaki koleka Sama Lukonde akoki te surtout défi ya makasi ezali guerre ya este okoki kozala no premier ministre kasi défi ya makasi ezali kosisa guerre ya este Sama Lukonde abimi atiki guerre ya este akoki kosisa yango te est-ce que mama ministre oyo banome Judith akosisa guerre ya este ndenge balobaka na anglais let wait and see let wait and see elikolakisa totala tozela mpe tomona alors tozali kotala tozali kozela mpe tomona mama premier ministre soki akosisa guerre na este parce que guerre na este ezali défi majeur oyo eleki social eleki badiplomatie makambo ebele bonne chance na mama Judith Tuluka likambo kokamwa ntango banome kaka mama Judith bassociation ebotami ebele association ebotami na kombo ya les amis de mama Tuluka bokolanda bango baza komela ba champagne ebotami kaka après nomination ya mama Judith Tuluka tokotiela bino lisusu na dépêche lelo bokolanda interview ya Christopher Ngoy extrait nango ya moke ndenge tosalaki soki olingola na intégralité ya interview oyo ngai mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto mpe na molimo nasalaki Christopher Ngoy na Kinshasa face à face natunaki ye baquestion nyonso ya actualité guerre na este manda ya président Félix 5 oyo natunaki ye makambo ya ebele bacrime makambo tu soki olingola na intégralité nango kota na YouTube ya ASTV Media okolanda émission na mongeza émission 1 heure du temps okozala décider parce que tosololaki ne baquestion nyonso tu ya actualité tolanda bainformation ya dépêche ya lelo
allons bien. Là, nous allons bien. Il est en bas là. Go hug him. Elle est fatiguée, la pauvre. Oh, mais ça go hug him. Hey, Mama, just go close to your daddy then. Amatanano parce que là. Je veux la gueule pégo. Et il ne faut pas forcer. Ma ministre. Ma première. Ma première. C'est ma première. T'as pris? Oui, j'ai pris. Ma première. Oh, ça va? Oui, ça va bien, oui. Tu vas lui payer, hein? Monsieur le coordinateur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous retrouvons ici en train de festoyer. C'est quoi la nouvelle? En tout cas, monsieur le journaliste, vous avez compris que la fête commence. C'est-à-dire, en tout cas, double black. Nous sommes en train de célébrer la nomination de notre leader, notre mentor. Nous sommes à Jitou, c'est l'association des amis de Judith Tuluka, à Jitou. C'est depuis quand? Association des amis de Judith Tuluka. Cette association a été créée il y a 1 heure. Il y a 1 heure, mais nous avons déjà nos statuts ainsi que nos règlements intérieurs. Oh. Alors, on ne va pas laisser l'aîné Congo jouir seul. C'est une victoire de toute une nation. Je suis leader au Grand Kassai. Je demande à nos amis Né Congo de venir massivement adhérer à la Jitou, association des amis de Judith Tuluka Asbel. Vous avez le siège, c'est où? Oh, le siège déjà, avec ce que nous faisons comme travail, nous sommes encore dans la rue. À très bientôt, dans le cas de ces frais d'installation, nous aurons un siège très sérieux. Ok, très sérieux. Nous vous remercions. Je vous en prie. Kabila n'est jamais sorti du pays en cachette. Il précise que l'ex-président n'est pas en intelligence avec les agresseurs du pays. On l'écoute. C'est tout simplement triste. Monsieur Augustin Kabouya devrait regarder dans le rétroviseur et de voir d'où il vient. Qui est-il, Monsieur Augustin Kabouya? Pour parler de Monsieur Joseph Kabila comme il entend parler aujourd'hui. Joseph Kabila a été président de la République démocratique du Congo et il a travaillé pour la République. Il a fait ce qu'il a fait et le peuple congolais s'est retrouvé dans ce qu'il a fait. La preuve, comment l'UDPS a accédé au pouvoir et quel a été le premier discours du président Tshilombo. Qu'on soit humble avant de parler de quelqu'un, il faut quand même tourner la langue 10 fois. Monsieur Kabouya, peut-être il est ignorant pour savoir qu'un sénateur comme un député peut circuler dans toute la République et sortir comme il veut. Donc, monsieur Augustin Kabouya n'a pas à dire que le président Kabila est sorti du pays sans qu'on le sache. Plusieurs membres du FCC ont rejoint les agresseurs. Est-ce que Joseph Kabila ne soutient pas les agresseurs? Parlons peu et parlons bien. Tous ceux du FCC qui ont quitté Kabila et qui sont allés dans l'Union sacrée. Pourquoi, à cette époque-là, ils n'ont pas dit que c'est Kabila qui les a envoyés dans l'Union sacrée? Si quelqu'un veut aller dans l'Union sacrée
il veut dans l'AFC. C'est son choix personnel. Et pourquoi on condamnerait Kabila aujourd'hui? Parce qu'il y a certains cadres du FCC qui sont allés de l'autre. Josi. Drama boro, hein? Zaba trazire. Ibigi bisi yoni rukanse. Dore ko cyari kwishima ka shiminuza. Ara we. Dore. Asawa hindi cyari gibuntu mwa. Dore. Ega mabo. Basige babuni. Bitika sukari ya kadogo. Sasa ni Karibu wa baba Yes sana. Vale ni sawa. Kuna mtu dolari ishuke papa tunateseka sana. Hapa unauzaka na dolari. Ipo kurangura kule kwa dolari. Tunateseka sana basi. Sana. Kristo inatupiga mbaya. Yeye ndio baba wa kidemokrasia ya hii nchi yetu. Ni yeye baba ya enyewe tunaita alternance pacifique mui nchi yetu. Mungu anawekaka ndani ya kila mtu kipaji yake. Mimi binafsi vile naona Mungu bado iko na kazi ya kumtumikisha. Baba Mungu, si utusikilize, si umukonvaincre Joseph Kabila Kabange, si arudie mpolitiki kutusaidia, asikae tu ke anasoma masomo tu na anakala anatuangalia tu. Kwa sababu vitu vinashindikana. Hatujue tuombe tena Mungu je. Basi mie binafsi naanza kuomba aotu voix. Kusema baba Mungu, ile kipaji ulitiaka ndani ya mume wangu Joseph Kabila Kabange, umkonvaincre tena, labda yeye kusiri yako vile ulitiaka ndani mwake inaweza kutusaidia
kwa ajili ya vitu kuenda tena vizuri ndani ya nchi yetu demokratikement. Najua kwenye iko itamfikia. Piske nyie ba mama mnajua vizuri. Mara nyingi penye sie ba mama tunaleta kashauri kusikia bababa anakuwa anakwambia niache. Sasa mina profiter juu nyie mko watoto. Vous avez plus ou moins 500 000 visiteurs où il y a par jour, ou même au-delà, où il y a par jour pour notre côte amazon. Alors, un gros bazar comme celui-là mérite d'être géré dans des normes. On a rappelé à na bandeko bazar autant na la télévision que marché central de Tongi Oyo à Kinshasa sous le leadership il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Ils ont marché mon côté en Afrique et ils ont mené en Noir. Ils ont marché mon côté en Europe. Ils ont mené tout ça dans le monde. Tu vois, le marché est bâti sur une surface de plus de 92 000 mètres carrés. Alors, marché en Noir et Noir et Sengeli va gérer en gros madame ou nene. Biso ville de Kinshasa, biso l'État, tous ont la vocation de gérer le marché. Biso l'État, biso na habitude oyo bana mboka bazwa na ndenge mususu malamu na ndenge mabe pour gérer le rendement c'est très compliqué. Il faut que ça en haut ba structure baza organisé pour ba privé ba yeba ko gérer en mais yango ezali il y a l'État mais ce n'est pas gérer yango na ndenge malamu pour na ebatelama malamu ezala propre ezala sécurisé parce que na kati kuna tozala 480 caméras na kati donc so yo mutu oyaki na esprit ya kibalade oyaki na esprit ya kikuluna de loin déjà baza komona yo caméra eza kolandela yo tout ça pour batia na maboko eza facile à ce moment là batia na maboko pe bakena yo na la police mais soki pesi l'État ndenge bamesala kogérer bazandu bawinze ezala gambela ezala bamarché ndenge na ndenge bawenza matete ekozala kaka lelo lobi ti organisation de ce pays. Donc il faut ezala pena gérer na ndenge ya malamu parce que le marché que nous avons construit oya sikoyo c'est le plus grand centre il y a négoce na kati ya ville ya Kinshasa. Le Sengeli ezala gérer malamu tout moko ko gérer ni gouverneur ni ministre moko ko gérer. Donc ba pesa na ba entreprise privée oyo baza na capacité à gérer. Société oyo ça lettre beaucoup plus mieux ça sous candidat parce que tu as vu que batuta on va ya continuité à l'état na mboka na biso ezala kati tango mutu aye akoluka ye pas s'imposer na ndenge na ye est-ce que ko changer nini na Joseph Kabila bakangi yo na ba aner voire même ba bumayo monde atie baki obundaki pour Joseph Kabila kinda lelo Joseph Kabila kinda oza satisfait Joseph Kabila akenda mais akenda te na ndenge pour le tozana guerre guerre uza sema na est kuna Joseph Kabila zana kati wana il faut tout li muraba jeune ba yeba OK Joseph Kabila zana kati so moni bananga bazawana c'est eza Joseph Kabila azana kati président lobi que à moindre escarmouche ceux qui ba beti na attaquer mais ba beti 3 bombes na Goma eza kokwea président so attaquer te wana eza question ka toke kaka na président ninga lobi à moindre escarmouche président ko attaquer toke na guerre na kokena ngo répondre maman na répondre non na moins d'escarmouche. OK ça va rapidement okay. Dans moins d'escarmouche président il s'est dit j'ai une armée mais mitema ya batu degré infiltration armée wana
Il y a maîtrise qui en côté. Ce qui fait que chaque jour, parce qu'on a tête, ce qui fait que bah qu'on soit même au camp de la moratoire. Oui. C'est parce que notre armée est complètement infiltrée. La Bangouna. Alors, à Kokaki, pour ça là, pour appliquer le qu'on a fait, tant qu'on va sentir que va très très basali. Et puis Batongo, à qui il peut donner ordre à va attaquer, bazar réticent. C'est ainsi que nous a temporisé dans nous. Mais et peut-être botimbouma. Parce que dans la menace merci Mingbali, objectif président Torolobana mandat président Félix, si on a 5 ans Ezoya. Dans 5 ans au Ezoya. Dans 5 ans au Ezoya. J'ai voulu ramasser étape 1 pour nous dire dans le moment où nous sommes en pleine guerre. Dans 5 années où Ezoya, c'est-à-dire dans le mandat où Ezoya, il y a déjà 4 années quelques mois. Président de 1 à surprendre votre délai. Pourquoi? Parce que à Kozonga Simate, ça c'est de 1. Dans la direction Azwaki, il va évoluer avec cette direction-là, quel que soit ce que ça peut lui coûter. Et Seigneur, les Congolais vont comprendre qu'on n'a pas 2 choix à faire. On n'a qu'un seul choix, c'est celui-là. Yé, Azoke dans la direction, à cause de gouvernement, bien sûr, gouvernement, il y a Sama Lukonde, que je salue en passant, c'est un bon monsieur. Babenga Yango ba warrior. Atako Bitumbezali qui peut. Mais les gens ont besoin de voir Bitumbezali, ni ba véritable warrior. Le gouvernement Ezoya. Mais, Bobangi Nazana Yango. Dans 5 ans, ils ont eu. Et ça, comme on président Baligny, Bakangaye, n'a pas jeu et à pas politicien. Na dépêche de l'autre, ça qu'on rappelait, Bino Bobo Sanate, Ada Bombole Intole Azali, candidat gouverneur de la province de la ville de Kinshasa, Ada Bombole Tope, c'est une chance parce que Kimbout a échoué, Mobile a échoué plus de 3 fois, 4 fois, tout ça qu'on a battu qui ne commis sanité. Topé nous Ada Bombole chance. Tout qui a une divergence, il y a un parti politique qui n'a pas permis parce que le parti politique n'est pas détruit. Il y a un ministre incompétent, un PDG incompétent. Alors, topé sa chance n'a pas tout Oyo, na Ada Bombole, tout ça, na président Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Bahati Lukwebo, Vital Kamel, Bakonzinyo. Tout le canal nous copé sa chance n'a pas na Ada Bombole Intole. Total Soki. Apoki kobongisa province ya ville ya Kinshasa. Bobo sanate na 2022 na salaki video ya kolobela ndenge nini bakoki kokomisa Kinshasa kopeto bokolanda pe extrait nango mukie kaka ndenge nini topesaki ide mengobila asaleli yango te soki Ada Bombole azwi asaleli yango ekozala pena malamu mingi. Na ASTV Media toza pe na ba émission tosalaka direct à partir de Kinshasa. Bomonaki matanga Cheribe Okendo tozaki direct ya Jani Foy tozaki direct tozozala direct na makamu nyonso bepema nyonso ezoleka Kinshasa nomination ya premier ministre tozaki direct bobosala pete tosalaki interview spéciale na coordonnateur numéro 1 ya société civile Ngoyi Christopher Ngoyi. En tout cas bokota na YouTube à ASTV Media interview aneza kitoko parce que alobi mingi oyo nyonso bozoka libanda mais ya lobi oyo ya kati bolandango ekozala malamu mingi. Merci mingi bino nyonso bozalaki netando ike na ASTV Media, la chaîne incontournable pour na kolanda dépêche na bino oyo elaka bino ba information toujours à temps réel pour na lelo tosuki awa na suki saka toujours na losambo. Bino nyonso bato bolandinga soki oza na problème ya santé ya maladie n'importe quelle maladie incurable to problème ezotungiso to okufeli mwasi mwana mobali ndeko tika ete saint esprit akonsole bino mpe saint esprit aguérir bino na kombo na Yesu Christ mpe baye nyonso balandanga baza na bonne santé nakoloba kaka que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu bénisse le Congo.
ezaki molobeli na bino mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo nde tokutani na badepeshe ezali koya mpo na lelo nga na bino tosuki awa babai Congo Congo Baseleki Congo Congo Baseleki Peuple azali kolela Baseleki Likola ba politicien ya moyibi Baseleki Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki Likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka Andela ezate Bele sage Maya mikoba Peuple azali kolela Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.